panzana. Ama basali shwa mabeba ko panzana. Baba pesi emosuni balingi kaka pola la nzala. Chéri ya pininga bilengyo mama wo. Bébé ya privé nga sentima ya love yo. Manuela Kitoko. Oh Manuela Kitoko e Linda, Manuela Kitoko na bino yeyo babi Manuela Kitoko eloko nini ekotisi Manuela Kitoko. Manuela Kitoko azana esengo parce que bazopola bazondima te. Bazopola bazondima te. Tala kaka lobby Manuela Kitoko atutisi mama na mwana mutu. Rando ya mama na mwana, mama modir mwana kocha zui vertige. Alors Manuela Kitoko fa kote lokola libitre na kati ya terrain. Bring the thing for my ash believe. Manuela Kitoko akoti na kati ya ring lokola lelo na kote lokola libitre na kati ya terrain. Loko ni ne pasa ki lobby. Eh Manuela Kitoko loko makasi. Na ye sanga loko pesa ngana ni nozango besoin. Eloko ni Manuela Kitoko aye. Manuela Kitoko lobby tant Manuela lobaki. Nazana biloko evandi ngai. Na lingai na laksa force na nga. Lobby chimene ki ala bakelos Jonker carte ya suka abimaki. Po mokile lingai baka puissance na ngai. Makasi ya Manuela Kitoko. Est-ce que batu batuni ba mituna est-ce que chimene akobima? Chimene abimi. Veut dire que Manuela Kitoko loko makasi Chantal Ibola ma kwanza contre Chimene qui a la batutani mitu lobby Zenith. Pour la na ke Manuela Kitoko nde makampo Chimene a omene na ba vie. Mama na mwana Chimene alalisi Chantal Kao. Mais Kao wana Manuela abaki ko ya fona loba. Avana banda bande konanga. Omoni rando oyo. Chantal Bolo lukaka na Manuela Kitoko. Na loba ki yango mututu. Oya Monique. Akokota rando ya Chantal Ibola na Manuela Kitoko. Yeba ke na otika ote na ozana na sima no me ngai penda rando na osala na Chantal Ibola. Mais mututu o Monique alinga tia Chantal poa ami bimisa lokole dingwe. Magali lo mama na bandaye ko zela yo sisa direct ponga na kota. Mais na moni Magali lo mama solo li bien o se retirer o tiki to bundama na makambu na biso yango pe lelo na ko finga ote na ko loba mabe na ote mena yebiso ka merci na ndengo sukoli maboko otali biso makambo rando yanga na Chantal otala biso na musika Magali lo mama na fingo te me soki ka ko déborda ki na direct na yo Magali lo mama omonde na za déterminé na mutu tout ko bunga kaka ya cha Chantal poa anga Manuela Kitoko na kotika Chantal tipo Chantal na lati yo na nzoto mais mutu tout au mona ki soutenir Chantal Ibola na o lato na nzoto mais Magali o gafete o solo li bien c'est bien bima na nzela po lelo so biso to yeba ke Chantal a kufela mwana na Gishasa yo Magali muto finga ye o finga Chantal yo pe Magali lo mama soki to yeba lelo na internet ke mobali no ale makate sala raté ezapo na Chantal Ibola alors to tika ko sala hypocrisie Olingo ya neto yo défendre Chantal Ibola na rando ya Manuela Kitoko. Eh Magali, nenga na tuna mutongo Chantal alinga binisa. Aweli ko senga pardon ezande yo. Oyo lingo défendre Magali, mais Chantal Ibola pas Manuela Kitoko. Mais merci na ndengo comprendre ndengo longo na longo liyo. Soki muta longwe, il faut longola e. Soki muta koti na kati ya je, il faut zongise na kati ya je. Comme Magali a mi longo li na e, azakuna teto bundama na makam na biso. Merci Magali lo mama. Merci mi longo la. Ngai na ye na nina banda no to banda malembe na nina banda malembe avato bando matalikolo lobby Chimene ki ala Jonker abimaki po bandeko o bolanda biso boza motema moto bolingi ka mbala mo boyo kaka show na yebisa ibinoni Manuela Kitoko ozela Chantal akita Chantal esa kite linga Manuela mena na banzo tanga kombote Chantal na sepeli po kiti tang yo kiti ngape lelo na okita na ba voice lelo ba voice ekwea pour au toucher mobali nanga au moins tant yo toucher mobali nanga veut dire que au toucher nga donc so quitter linga na parabole alors na lembi ba parabole lelo nga na o quitter na quitter là yo déjà lelo na o tia na okeke ba voice pour so quitter tant yo zo se charger que nga Chantali na robeta mutu kinga na robeta mobali no John eh Chantal mobali no wana ozana ina ndaku trésor batika mutakala lisoko batobola ye
okenda na ko beta maître nzubete bokenda na ko beta bato ba beta trésor te yo lingo yaka mbala mona beta mobala manuela bande ko nanga boyoka ki lobby Chimène Kiala abimisa ki ba audio ya tata mwasi Angèle boyoka na ponga na linga tang bat bo sala likambu to landara eloko likambu na likambu ndenge ezaleli ezana ba épice moko ezangi na masolo ya Chantal na Chimène omoni di solo tozo beta ya mama Angèle o tata mwasi ndeko ya vie le coca pédophile ndeko na mwasi ya Angèle wana yende mutayamba Chantal na poto ayamba Chantal na poto Chantal avanda pa ya Angèle siko Chimène tellement Chimène asala rando te mais Chimène lobi ayaki rando na sepeli merci Chimène ba audio wana boyoki eza tata mwasi propre ya Chantal eloko nini sali Chantal azokosa peuple congolais kete maman Angèle pongai na lingaki na bala tata mwasi abala te tata mwasi ndoki boyoka lisolo po Manuela expliquera likambu clair po batu ba comprendre mère Angèle o boyoka ki Chimène atiaki ba audio azofinga azolobela Chantal mabe pourquoi maman Angèle wana nazotoka nzambe na ngai pourquoi maman Angèle wana aina Chantal botu na ngasiko pourquoi mère Angèle aina Chantal tanga uchi Kishasa akoma na ndako maman Angèle azana mwana na ye ya mwasi o aza mwa leki par rapport ya Chantal kombo na ye Natacha Chantal akoma kako bima na mobali ya Natacha Chantal azobima na mobali ya Natacha akoma kolala na mobali muninga akoma kofinga Natacha mama ni nakoyi kolinga yo Chantal bola ozandeko propre ya Natacha mwana mama Angèle nani yango kolinga ke mwana ya ndeko na ye lokoka abimaka na mobali ya mwana na ye Natacha donc lisolo ezoleka na kati ya ba audio na bo comprendre bientôt tata mwasi jaloux ya libala te tata mwasi aza jalouse ya libala ya Chantal te mais tata mwasi azalaka na bakanda Chantal abokola Chantal akoma ko bima na mobali ya mwana na ye yango bayina ye Chantal afinga tata mwasi libola mama na yo Chantal omoni Chantal tellement oza illettré aux 8 ans qu'on va na ba école te ozala toujours oza na entourage muto encadré yo azate omoni nga na place na yo omoni tant Chimène atie ba audio tata mwasi ofinga yo mwasi o aza na sagesse mwasi o aza na mobali mutu e raisonnaka tangu yo ki batie ba audio ya famille na bino po eza makamba famille tata mwasi azofinga yo lala na mobala mwana na ye siko eleke o lekata na en direct o banda koloba ke Chimène wana eza makamba famille na biso etali yo te oto obomana etali yo te yo bandi koleko bandi ofinga tata mwasi zoba ya mwasi oyo zali makamba famille na bino bino mpo obimisango libanda siko yo magali mwana lokola Chantal o azem poli azofinga tata mwasi na ye Angèle ndeko propre ya tata na ye azofinga kutu tata mwasi ebongo yo magali ndeko musika ba osala na onini mwana impoli bongo azofinga tata mwasi devant mokili devant monde entier ale yo lingo ya na lo yenge na kote la Chantal mais kasi magali ozala camarade ya sœur Angèle bo coopéra bien na sœur Angèle mwana lokwa Chantal a manqué sœur Angèle po asengi yo pardon ya magali ya nanga limbisanga bachanga na erreur mais nazana nga na posa na ote wana pardon nini Chantal asengi yo impoli mal éduqué mwana lokoka bourrique illettré azolo bapeke ya magali pardon mais et toute façon na peine na posa na yote impoli wana quel genre ya pardon ale yo magali comme oza sensible au coquille na yote Chantal moko asengi yo pardon Chantal asengi yo pardon po akomi na suka omoni ndoki soki asimbi bible veut dire elingi loba ke liwa ekomi pembeni Chantal akomi kosenga batu ba pardon veut dire que rando ya yena Manuela komi donc ekomi lourd Chantal o kokate Chantal o calculer tout le monde sauf Manuela parce que Manuela na pesa kana o peser mal éduqué moi na makangu babota on a tinel tata na lo koka beta maman na oka mai deux fois les yeux koti mbala moko oloba rappel moi na koli na ko na bota mana kanai oui okoli na ko il est très bourrique okufela bana na Congo moi ça ba chege porteur lobi na kanisa ekuto oya o répondre Chimène makamba malonga mais na talio ozalaki agité omoni photo lobi na ochela bino photo oyo Chantal ibola zo kata omoni ka saki ya Chimène abandai ko kata
Mais na Facebook ya Chimène tant moi na Chimène na sala ki anniversaire Chantal olata ngona nzoto. Soit disant maman paradis Chantal comment il s'appelle lobby comment qui agité. Chantal comme il s'appelle. Ça pèse à moi si o laksa bilambo comment qui agité Chimène na dokisio. Chimène na dokisio comme ozwa bilambo sala boy Chantal. Moi si abonga na moyibité. Moi si abonga na lokutate. Chantal bana monde entier bando kanisa ke Chantal muyibi wana to créaka na kumisika nzambe parce que na rando bana to bandi ko sala Chantal ozaka ka toujours ba vérité zo bima makambo manuela zo loba chaque jour nazo beto makambo asika Chantal bola lelo na olakisa bino Chantal tanga na loba na bino ke lelo bozwa ba voice ekweya ba voice ezokweya lelo Chantal bola yo loba kike Manuela posela ki yo makambo ki yo bimana John Sambité. Mais nenge nini na kumisika na sengi merci parce que yo wanga no bimana John te. Mais na sengi nzambe merci Chantal yo leki ozo confirmer. Omoni biambo mi la mikolo e ki miso conscience po nyonso na lobby banana banjo fingo ozo confirmer ngo ozo finga Chimène. Po oyebi ki makambo ne utipa Chimène za vrai. Chantal yo lobi olala na John te John alala ote. Mais nenge nini Chantal bola ayebi ke Johnny Azana kaleso etoboka veut dire jour John olala yo oyeba ke kaleso John izaya kotoboka merci jour obendaka yo zo simbe ba bloc zo simbe makata na kati ya cuisine jour oyeba kala muso akitisa ko pantalon ndenga lala kayo masoko mwindu oyeba ke jour ngo John alataka kaleso etoboka c'est normal Chantal lelo na obimisela bino Onga Chantal yo na obimisa kindumba Chantal onga Chantal ibola na za ndumba te onga Chantal Manuela kitoko omoninga na préféré vina ngana John 10 000 fois que vina yo Chantal o batu baye barate Chantal yanga mobali a dekone asali bêtise comme ibali nyonso basala rande ya yo mobala salaka mais souka reconnaîtra madame moi si na ye chérie na ye à s'excuser mais bande ko na ngai o mona moi si mususu na libala yango bino batu bo envia ka baninga lelo to kende yango bino batu bo envia ka baninga ma paradis eleke yo ba ndengo bala ya mobali na yo mobali wana peso respect trésor bola peso respect ndengo bala ye mais moi si Trésor a fait ça qu'on respecte. Trésor a traité qu'on le colla moi si t'es moi pour moi non à coller na poto trésor. Botala awa zena chanini connexion. Bozila. Onga Chantal Ibola. Ma paradis. Nana libala kitoko Chantal yana vili bande za katite bino batu bolanda batu Chantal yoko ba no beta lisola John na Manuela te eza banana bandi rando na kutana na John jamais John asalanga makambo boy na vie bomoni liso bomoni libala ma paradis Chantal ma kwanza libala passe libala souffrance mama na préféré 10 000 fois mobala o déconner que mobala o beta nga boy mobala zo beta o lokola bomayo o vandi libala souffrance o bali mobali bota la liso bota la Chantal na privé o bino mona pa paradis ma paradis libala bosembo tala libala bosembo na privé de trésor à sala kayo o moni jour o bois que la biso photo na kangaka o chweke o moni photo de trésor à beta kwa sala kayo moi c'est à souffrance o bala mobali po yoka baninga na oyoka baninga na internet muninga basaleli fiancé yo wana motema duku bakende ko fiancé mobali omoni mobali yo fiancé ndenga beta yo mibali pona ni ko sala muninga boye pona nini ko traiter mutu boye bomoni à l'époque Chantal a tiela bino linette munene au trésor a beti libala passe libala souffrance mobala beta kona ba haine parce que ayebi ko zalaka ndumba ozalaka bula abeta kona haine pour entourage nyonso trésor atambola nango eza mibali nyonso balala Chantal
Lelo na ocha mo ba voice boroyoka. Motema pasi vie à souffrance. Na préféré John Sambi 10 000 fois que mobali a beta kanga boeliba la souffrance na studio. Mbadi Chantal. Aloyo fungoli mbanga. Oui, na préféré na pardonner mobali nanga. Mobala fidèle na mokila zalarate mais ouais zalaka important tant mobala reconnaître ma bena sengi pardon devant le monde entier. Toze la pardon et trésor. As apesenga o pardon devant le monde entier pour na liso. Tala. Abeta kon nzoto nyonso ekomi ble nzoto nyonso ba obete na singa po ba mona nzoto na zwaki ta okange nzoto taza eki prudent. Abeta ke na ba singa ya télévision ba câble ya TV azo fia kole na nzoto. O bomona lisu e bongo nzoto Chantal. Pona nini kindumba ileki bozela na tiela bino na audio oyo. Na tiela bino audio bo fungula na omisu. Onga trésor. Oh, nga trésor, yo Manuela, oui, na préféré na limbisa mobali, na nga na koma na niveau kanganga lisu boete, pasi. Boyo kasiko ba audio, bo kangana bana makelele te, na tchela bino na ba audio. Pona bat ba emoni photo bien te na otinde la bino. To komi na moment ba audio, Boyo ka ba audio bien, audio on a préféré pe Zozia na yoka, et rozala bien. Ndumba bula. Ovanda na ba ningo za ka prudente. Boyo kanan oyo boyo kanan audio oyo. Trésor, on me permettre de tirer le message, Trésor. Pour la vendre, vraiment, à raisonner. Trésor, tu peux continuer à boiter. Yo, côté nous avons un problème. Mais nous sommes côté là, na lukelo ko ta problème mon côté. Tu na makama Ismaël. L'anniversaire na ngobeng sa Ismaël, nga Chantal na yebi nga to beng si mut kamadi na. Pour la pomme na été. Mais là Ismaël a comment mais yo tout nanga. Est-ce que aux ala mal à l'aise? Est-ce que mon bali vraiment? À quoi on petit makambiyo lo baranga na vandini la beta au carré pour aux mal à l'aise parce que moula nga la boya na Ismaël na bota même pas moi na Sergine. Donc na contacté même pas na sur na liste avec ex nanga. Mais au permettant ben anniversaire nanga pour tout nanga sur nga na aux ala l'aise. Un déjà ils ala raté. Les deux nga na zuka gel solo na bino mona ki déjà lobile Ismaël ben à celle qui Manuela qui a critiqué que yo c'est l'autre côté ndé na tombo ka lobi na sanga que moi Ismaël opesinga na bengi makamonga na benga ke Ismaël ebite sur ayebisio na bana na zwi maman na bandi maman na gazement que trésor za kama de to so la bongo te pour na trésor ayo expliquer nga te eza balé ke ndé boyo kanaki mais Zosienne na Manuela Ismaël ayebi o Zosienne o Manuela ayebi bango mi balé akoko se tromper Zosienne te na Manuela non trésor. Encore se tromper, tu pas hier battre la barande au Alandaka. Mais pas Manuela qui est dragué, à critiquer qui yo. Alors c'est un excuse à se tromper qui mais nga chanter avec se tromper qui te. Pas yebi. Pour ceux boyo ka parti yo. Garçon o Ismaël, azalaki ex ya Chantal, a comme meilleur ami ya Trésor. Idée ezalaki boy. Trésor na Ismaël bayo kanaki. Ismaël il fallait akene ko draguer Zosiane. Ba koma ko bimana Zosiane akanga Zosiane ba photo mutakala po ba Chantal ba publier Zosiane siko Ismaël Zosiane zo mondele na kombo ya Manuela Kitoko eza na rien à voir siko tellement groupe à Chantal mibala moi Chantal ba melara diamba eleke akene ko sala jango pa Zosiane aye ko benganga akoipa nanga tanga koipa nanga Ismaël ango ndenge zalaka akomeli nga boni Manuela abi très bien aza bien. On a encore bengo o problème ya te benganga. Nacha Ismaël na enregistrement. Ismaël ana bandi o benganga. O Manuela naza camarade à Trésor à Bicho, mais ngai na lela yo fort wa vrai chéri. Abandi ko palo la Bicho fo jo moro boye. Garçon moro bazara ne loko tempiaker moi si mutaboko la keke ndara misala boy na boy. Ah, tellement na période Ismaël en moi benga kinga na benga Chantal na petit Chantal. Yoga na voix garçon comme Ismaël o camarade mobali no aya ko dragenga mais yo yebisenga camarade mobali no mo il fallait draguer Zosiane za garçon oyote na tindeli Chantal capture bi oui et garçon o master ndeni suya ko ipa na komisu ko critiquer Trésor boy Chantal akata akina obenga mobali na ye mais alaka nesiko garçon il fallait que ne rolinga pas Zosiane parce que mutongo bo salisa ye ba blague po bo ke ne rolinga Zosiane akomi no suko finga Trésor abicho na niveau mo net na filmer. Donc, couple, moi, ma boma, Ismaël, ex à Chantal, à combien de camarades à Trésor à Bicho? Bolanda audio bien.
landaka barando bandakala sikoyo ya bosolani na tongo trésor tozala na bato losone na tongo na Ismaël ndenga na yokeli so na bino magoyo parce que na explication te ngape na lobino ndenga mabete na sens que moni zoza ndazana akoza lali no lelo trésor alali na lekino alali na bamusatu bozablo misatu ne lobele loko te poza ndumba na yebi na sens nanga na yebisa yo soka ta photo na ya mutakala ou bien akangata photo mutakala wana nde wi kozo e téléphone kozo na takata téléphone to kute loko te akoko mo amosa za liboma akoya ba bimi oyebi zozani ayeba bimi na osa azua sikono sa azua ni ya bolingo ya Zoziane na bolingo ya Ismaël onga na kosela azua trésor ya solo mbula nga na bwana na Ismaël mibali nini basi ni Ismaël alingi te kenga na sali azua il fait sa vie na sala ville nga na chaki ko takate pour yo ko kansanga makambo na mutu trésor on a sala kate c'est pas gentil sikono ti lelo likamlinga na lukelo nini ezaki mamba Ismaël na sauté na ngango nebi na koto soma kamwate parce que moi sinon c'est ça mbal né chéri mon ko pana bongo sana Ismaël mon so Ismaël akebwe zozan to rozanga pe makambo susu fazo eka mutakala na yopo yebi na ote sogi ye kuna Ismaël akendele bolingo be akende ko bomela nga kuna koroba ko critiquer kuna oyebi na ote la muzo ye Ismaël akosome kuna kozala bolingo wasko so na expliquer bongo bani ngana osala zuwa c'est pas il y a que ça zuwa te trésor et ça zuwa te. Et c'est que ils ont mobile n'anga na moi sinon faut tout l'idéologie moko ah moi ndo otinda ki Ismaël mais keba Ismaël soit que tomber la bolingo kuna comme na ona échoué pour que ça ta même tala ke kolinga Josane azo critiquer yo nde boyo kanaki mais yeso que na bolingo na kuna trésor bo ba critique na so critique pas Josiane moi to vana to solezate parce que lo banini ngana on se les Ismaël joua ozana sensté moko to kende ki boîte Ismaël ndo linga chimene manga betre so que ndo linga chimene est-ce que talinga i trésor et talingate parce que c'est pas mon mec na yebi vi na yete makamune et talingate trésor ngala okipe makambu na yo mais est-ce que so to na bo audience tenga na yo tel le kambozoro balelo na bimaki na 11h oui na sali magasin leto sono na téléphone papa leto sono na téléphone ngalo bi tala veste wana otala ki ete zaki de midi soko otala ki ete na ye wana bi 18 ans na bengi yo pe na twin chose après dans sens que o kitelanga ta mwana o chantaliza na o calme na o salanga semoul tout tu benga na o sa semoul papa na de la coach na business même pas 30 minutes o rappeli ngala tikelo ba clé chantal yo solo kato swana na yo o lukela makambu to kenjela musika pona nini ka trésor ngane na za fona lukela ko makambu trésor pona nini ka nga fona lukela ko to swana pona nini na sala ngo bongo trésor na za moi c'est bongo te trésor mutu na ngeze susu malamu te trésor na koma ko kanisa nyonso mwana to discuter be na koma ko kanisa bi meza nini ngoni na wote ko bi msanga de liboma te foti na ngate foti na yo oyebi ke ngana bimana Ismaël to taba tukasiti siko to bimana Ismaël yo yebi to tya siko batona mama sona siko obeteli ngopwana pole ngana ngoloba oloba ndeza na zuwa na trésor eza na sensité trésor na ça vraiment désolé pour na yo papa o so la bongo point poni ka ngai yo e dérange poni ka ngana lukela ko ba problème trésor pona nini na lukela ka yo problème pourquoi c'est na moi simona ngaka to swana na ngaka to sana bakanda na za moi sa ndenge ni on voit ma trésor et ça ni ngo be trésor oh quel couple à salité trésor tant na lobarake trésor azali funye fungwama lisoko fungwama Ismaël wana asiba Chantal asiba siko yo trésor o komisi Ismaël camarade na yo o bengisi epesu na feti na bino apozo ate ba couple ba zoba trésor jingi zoba mobali pede lifunye fungwama Chantal ozandumbati Chantal ozandumbo banaye ko sala zuwa tant na la kiso Ismaël ozwa ki panique ozwi ex na yo akende ko lala Zoziane kaka ex na o Ismaël otinda ka linga su chimene trésor comment yo traînera kaka yango moni chimene expliquer ki lobi trésor azala na ba camarade te trésor a traînera ka na mibalo ba lala Chantal mibalo ba tobola Chantal ba lala Chantal yango nde ba camarade ya trésor Serge Nzengele camarade ya trésor Serge abotisa e Sergine mais okoma na ba camarade to yoka kindumba Chantal to suki te o eza mususu so ebo yoki odio te boye bisanga na bandela couple ba diambe couple zoba mobali sans esprit ba ex a moi chez ba komisa bango ba camarade na mboka nini zoba mobali to yoka su mususu kindumba mususu ya Chantal
Chantal azalaka na trésor bakangaki kaka na biloko ndumba bula wa yo tozokende na ba audio lelo toleka. Allô Chantal, nangana biso nga moni on dirait yo comme na posa to vide na ba sac na biso avant libala. Dans le sens que yo po na moni on dirait zo mona nga net moi koka on dirait net moi yuma. O na posa yo obimisa ba mibali yo bima na bango na yeba bango nga pena bimisa basi nga pena bima na bango yo oyeba bango comme ça après peut-être to bala na pour un moment oh Chantal vous avez besoin benga ba mutu moko te yo oyebike même au draga ou au salelo comme pour ba message o izawana yo ozo draguer yé pas ozo draguer yo. Ozoma binom bale bozo dragame. Donc pourquoi ko linga ko distraire là? Boyoka, mobala kangi Chantali na ex na ye ndenka azala na trésor à bicho bazo solo la bolingo. Eh Chantal munoko makasi. Wana trésor à bicho akangi Chantal na mobile ma message na mobile musunde ba solo laka. Ex na ye. O ex mususu lisusu. Ziato bande. Allô Chantal, nangana biso nga moni on dirait yo comme na posa to vide na ba sac na biso avant libala. Dans le sens que yo po na moni on dirait zo mona nga net moi koka on dirait net moi yuma. O na posa yo obimisa ba mibali yo bima na bango na yeba bango nga pena bimisa basi nga pena bima na bango yo oyeba bango comme ça après peut-être to bala na pour un moment oh Chantal vous avez besoin benga ba mutu moko te yo oyebike même au draga ou au salelo comme pour ba message o izawana yo ozo draguer yé pas ozo draguer yo. Ozoma binom bale bozo dragame. Donc pourquoi ko linga ko distraire là à chaque fois et tout ça na zone ngana sala un pas. Yo loko comme na posa oui ba pe basi ngana bima na bango pour qu'on comprenne peut-être que na zapende mona ba mibali mususu o yo peut-être ozo kansake ba draga ki o ba za capable ba makambo moko boy o mona nanu image na nga après tout soit décision rapidement. C'est ça qu'on va faire. Trésor non tu as un message non à wande na solo lino. Trésor faut linga nzambe makasi hein. On m'a regardé dans un bapouillé en un trésor, on a beau ba distraction. Pour eux, ils ont des esprits, mais ba distraction. On a mon lucky on héritier triple dans le téléphone dans un trésor. La monnaie qui est bloqué, ce qui n'est pas. Il y a un bloquant, on a calculé que le téléphone on a l'étape en step. Vous pouvez les mêmes jours on a au cas sango. À part non sango matin à redouane, pour l'informer. La couche a été dans un problème il a été. Là, on a la connaissance de l'héritier, trésor. Ceux qui a cet à passer, ceux qui a nini, wana, entre ceux qui vieux, ceux qui petits, n'a pas âge, n'a pas pété. Ah bon, on a moi aussi, à Draganga, to solo la bien gagné la Facebook. Mais to lingana yete, trésor. Ngana to lingana te. En plus, avant qu'on a coûté un ayo, to solo la gana yena, quand c'est ennemi te, trésor. To solo la gana, to banga un téléphone, te, so to coûte un exemple, là. Ah, peut-être, tiens, bonjour, triple, to le cani, trésor. Nana, ça n'allait passer, n'a été. Nana les passer tes trésors yo ndenge nini après na ba ko même pas que au côté la message ya triple pour ta la message na sola na avant qu'on aille bonne vie na trésor hein avant na yeba yo trésor pourquoi au ça mamba boye trésor pourquoi en plus si ngala commis que il y a sans arrière passé il y a même pas idée que au boye trésor au boulanine donc on est la vente boye Chantali na boulanine mususu mutu moko linganga. En plus, ils prennent son ex nanga. Asa ex nanga. Yo bi tina mutu ex mutu trésor. Ngala mobile na coucher les temps ex nanga ndenge trésor. Na bima na ete na vivre ensemble té. To penser na ba bisou té trésor. On so ex nanga ndenge ni. Et ozo ko lobalanga kaza ex nanga. Yo na lobano ke no trésor ko lobabongo te ex nanga te limbisanga. Ndenge mona na tindele ke message. Nga tindele message na idée oh ino ti okay no wana ibongo te trésor. Na linga kene ba nouvelle ardoise parce que avant na kuta no na vie héritier qui pasala ki wana trésor azala ki ne wana pas na kene ko luka ite pas ni ya luka ngate pas ni ka so na komina yonde na vendre trésor ngama ne ozwanga ndenge na vendre na yo na za moi so na comprendre mobile mais trésor za mutema mabe comment ça nga ba santé jibendeni o comme ba problème trésor atali kango na expliquer papa na bino na expliquer papa na bino non to tana papa batuteka batu na bino amuna ki zeta na sensibilité oyo katela nga téléphone okomo lo balanga mambebele beleke ba ex na yo wana za ex nanga oluka ex na yo obando lukilanga ba ex no vato balana mais trésor na yebité soki makambo zo lo boso zo réfléchir ou bien okoko mona pe keneti Chantal la tindele ke héritier triple salut no benga pe moi no benga o tindele héritier triple salut tala bosone boyebebe na biso kate limbi sanga zangi ndenga mabeta ndenga radoise et si li nango trésor pour na problème mutu mokote o soni sanga na bato kuta tsaka jamais kana vie jamais kutu na ko bonda ata 5 à 6 mois na jui de la kansen héritier na mutu na jamais kutu ko tikala ko yela nga trésor pourquoi ça mamba boy
otinga na ndako yo obimi na yo mais faut bebisaka mutu journée apona bakengam na bebisi journée ala boni ko kizenga tozonga na zaka ndumba te pendant que zolo bape tona ke mitaka ngatinga combien de personnes mitaka na Facebook yo mona trésor publier ba photo ngo soko lingi parce que les baba ko ba photo les na Facebook na trésor ta ba photo na bien na Facebook benden nga bando na ta sexy nga photo na e pa na lo belanga trésor vulgaire trésor muninga changer muninga vandi na yo muninga zatala idée mabete muninga na zaka pe ndumba te trésor nga zaka ndumba te nga ba ko beta tolo te bis na payi balala ngai trésor c'est quoi ça Tumba na moni bozo senga na bandela ba audio elengi ata gaza ndumba te John alala zigo alala na famia zengele olali na yayo olali na leki na famia tata mwasi olala na mobala Natasha na kota ba journaliste koloba te vie na biso journaliste wana vie na ngana bo totanga kombo kota ba journaliste balala yo toke kota ba saper balala opondwa matanga Chantal Ndumba mwasi ba olala likola chassa diamba na bandela ba audio nini vocal nini na bandela oya liboso to o banda trésor banda koloba na bandela ya trésor Allô Chantal nangana biso nga moni on dirait yo comme na posa to vide na ba sac na biso avant libala na sens que yo po na moni on dirait zo mona ngana timwa ko ka on dirait timwa yuma on na posa yo obimisa ba mibali yo bimana bango na babango nga pena bimisa basi nga pena bimana bango yo oye babango comme ça après peut-être tout balana pour un moment oh Chantal vous avez besoin même au draga ou au salelo comme pour un message où ils awana yo ozo draguer yé pas ozo draguer yo ozo ma binom balé bozo dragame donc pourquoi ko linga ko distraire là à chaque fois et tout ça na zolo ngana sala un pas yo le comme na pour ça oui ba pe basi ngana bimana bango pour comprendre peut-être que na zapende mona ba mibali mususu o yo peut-être ozo kansake ba draga que ba za capable ba makambo moko boy o mona nanu image nanga après tout soit décision rapidement c'est ça qu'on va faire. Ah merci Trésor merci Trésor Chantal tamba ba Chantal ozandumba ya Paris ozana mobali ba message ya mibali mususu omoni ndenge bakangaka yo lisu omoni bakangaka yo lisu ba bebisi yo lisu likola kindumba likola kibula Chantal moi c'est alibabe yo kanga muninga o shimeni ndokite shimeni azandokite yo moko zandoki ya vina yo Chantal batbando comprendre te que Chantal ayibaka batbando yo kango bien te Chantal ayibaka au moins na komo ndimi so na makambo ko ndima te na internet mais yo ndimi mbote na batuzela soko soko kanga na yibi na Lafayette soko na zana identité te bakanga nga depuis kala donc soko fallait na futa ba décider na futa soko na zana mukanda na tiki na ndo futa na ka photocopie te mukanda na yo pona zo régler no te ke garde à vie comme bambina no ba yete na zana ba vigile na ta sécurité na besoin mukanda te yo photocopie na messenger siko pardon mère pardon. Donc au photo muibi ba vidéo na yibi na Lafayette soko na zana identité te bakanga nga depuis kala donc soko fallait na futa ba décider na futa soko na zana mukanda na tiki na ndo futa na ka photocopie te mukanda na yo pona zo régler no ke garde à vie comme bambina no ba yete na zana ba vigile na ta sécurité na besoin mukanda te yo photocopie na messenger siko pardon mère pardon. Boyoki ba odia moyibi bien polo bi boyoka ki ango bien te boyoki ba odia moyibi bien. Moi c'est moyibi oleki na internet pozo confirmer naza moyibi mais que c'est normal bato bino bokenda ko yiba na magasin okoti na magasin ezara ba tata na bino ba mama na bino Chantal tant yoso ke nozo yiba mais mutu wana pas oluka pona libota na ye balia ba mela yo kenda ko yiba omoni malédiction ya moyibi na yo libabe place mwana na yo akoya malade ya ndeke akoma ko piquer ba crise kasi pona ko yiba ti ba porte fungola po mama moyibi mosi moyibi na miliki ko yiba jia ko mela ko yiba elamba ko yiba saki ko yiba plante ko yiba yo na muningo za mutema mabe bakangi ozokosa pe na lingi na régler na ba vigile muninga tinda identité na ye po ba mona ke komba shimene ke no beba na magasin moyibi moi ça moyibi mais ko lela rate ko tuna nzambe te malade ya ndeke ya crise ya mwana nange uta wapi grevis wana ndenga pikaka ba crise kindoki nango uta na moyibi place oyiba ka bato yo yiba ka maya misu na bango tango ezotanga bazolela bazoloba bambongo magasin no yiba magasin lokoka
magasin tata na yo oyo ke na koyiba c'est normal malédiction zongi la bana na yo yango moni ke Sergine kizengi yo moko mama illettré donc na mobala ngo zwa zanga tina jigolo moko boye avandela na ndaku mikolo makro abakiseli bato basala raté on mobali wa sala raté makro abakiseli bango 150 € na salaire abakiseli mobali no 150 na salaire ce que 150 na pour mobali no azwa veut dire que papa John il faut kende musala mbongo batabulo bakendaka bakati bato abulo mbongo po bafuta trésor à bicho trésor bola lisoko efungwa mapede ya mobali salité fazer Chantal yoko leka na internet to fungula mbanga no fungoli mbanga onga Chantal libola ma paradis moi si bi defa moyibi bilambe tonda madusu omonde na ondimiso na ndimiso malade ya mwana na yo na ndimiso John asiba yo John alala yo zigwa lala yo na nzimisi yo ke mwana na ondenga kweya kawana na ndenge mobali no bovanda na studio bolala raso na bikok zoba mwasi yo Chantal yo mutoko loba omonde na sengisi yo pardon na okomo senga pardon to komi na suka okomi na suka na onzimiso makampo Manuela zo beta ba vérité couple la salité mobali no zanga ba camarade à part Robingele Rebi pa lala yo Robingele pa lala yo donc mobali no kangama aka na ba ex na yo zoba mobali trésor PD yo Chantal o fungula mno yo John yo na kimiso yo Chantal yo so beta nani yo Chantal yo so sala nani yo sala eloko o boma nani na Paris mobali no batika lisoko polele mutakala batamuse na liburu manzengele yo Chantal yo so beta nani yo so ka ba fingi komo linga bula bambeli to zela trésor abicho aya sala action to zela muto banga zati Jonaza oyebi pale bokende bo sala action zoba mwasi okomi na suka balala yo ngana ko boya mobali te baboya mobali te mobali yanga moko zela l'action lo ngana na dinda mara mobali zela na l'action na l'action lo ngana dinda mara omoni na téléphone nanga omoni loko na ofine ngana omoni loko zela awa omoni loko place ba fiche de paie à John ezaze ana kota na ba fiche de paie à John salaire na continue en place ba salaire à mobile ezali na kota na à partir Hollande na o gérer na yeba ke ba salaire ba fiche de paie na lula mbongo na la fiche de paie pourquoi nga pe na dinda ma mobile na ngapo mbongo pe ezala kana na zwa kazela en actuellement on a dinda marambonga mobile na o gérer na musika na o gérer salaire ngamo na otala ngamo na osalo ngana lingi moteme lingi na salaire tala mbongo l'accès biso ba fiche de paie à mobile no gigolo nyama ta mois avril toi na mois avril on ba fiche de paie na otala ngwa partie internet fiche de paie ne na o pousse à ce que montant o yanga mobile azwaka zana pousse le montant au mobile azwaka bakati nyonso omoni muto zo finga bledar aye retard na poto ko leka mobile no metala mbongo bafutaka John bakati nyonso ba impo bakati salaire atikala nango yango ba fiche de paie sans tricage omoni sans tricage ba fiche de paie ne yango yo mobile akendaka musala o bafutie moi o yango yo zoba mwasi mobile no gagnera 500 €, ça dépend ya ba mois mbongo ekoma ata mobile no 1000 €. Te mone longa kanga ma John nanga na lela mobile nanga na lela mbongo mobile fo yaka na ba fiche de paie loboko pete nga mona o gérer soko ke na banque otali na banque o mamba o tricage te ko yela nga ba fiche de paie ya trésor ya tricage te o mona ba fiche de paie o mona nyonso ba fiche de paie ozo mona mobile akenda musala ko yela nga ba biloko ya tricage te ya mobile no zoba mobile no moni société générale na gérard mobile nanga na musika John nanga mbongo nga na simba caisse société générale omoni soko lingo kota compte na koti compte ya John nanga société générale zoba mwasi mobile azanga mbongo yo mwasi oki oteki lisoko oki oke bulo oteki lisoko po bokola mobile no goy
Trésor goigoi zoba mobile yango tale longezo trésor loko asani libandika amunene jeune garçon kolo pongi mobile ayebi na ba jeune Nintendo abetaka ba Nintendo ti yoko yaba 17h wana soki yo zongi ndaku yake ko luka kima kitisa ba fufu aliaki na ndaku muto ba pongi Gigolo mobile zoba Chantal yoko compara trésor John wana leki trésor na aza posé telle vidéo en place mon anan que ça désordre donc on a immeuble propre donc elle a que ça gêne avant na poto azana ndaku ana ndaku ya yemoko avant na mutute akenda boulot na encourager mais aye poto kalate mais mobile no kangama na studio John avant na via studio te via palais ndaku na ba chambre via palais mais siko yo mobile no avant na bikok mwana poto akala bikok gigolo goigoi trésor goigoi PD lisoko efungwama yozo zela mwasa kene basibie balale lio Chantal après mbongo Chantal bakolala ye aya pesi yo apo bengi ke yo mobali mwasa ndumba liboka pilipili esila asolote yo Chantal yoko oloba nini yoko finga John yo mobalo alala yo bino nyonso na wana mutuki simi ndenge mo banda ko finga balala bino ngato fingeli nga mobalo si alala yo akitisa o kaleson 0 alala yo ava trésor a beta o moni pena tanga uta poto mutaliboso pena bo diverger John iza yo na camarade na yo alali camarade na o azaki kopé ya camarade na o après akoma ko lala yo Chantal ndumba obimaka na mibala baninga fimoko modu bando banda na famille na bino mibala bandeko na bino koto na libala place oboto bimina mobala ndeko na yo koto mobala camarade na yo do yo bimaka na mibala batu zigo mobala batu ba saper wana mususo tindela ka ni na nunus mobala batu yo ningo banda yako lobela John a posé nata o John asali na poto a posé aleki mibali na bino ebele na linga mobali na ngana tina toka so boya mobali po déconner ya yo mobala ke na ko déconner kuna na kishasa zwela ki ombanda oboyi yete mobala vimbisa kotala liso vimbisi yo mawa fimoko malheureuse wa malheureuse na libala soko yo sela baninga trafic elamba bi defa na ba age na bino yo soka mutayo tuna ngama na defa elamba na mama mukolo lokwa yo Chantal okufela bana o defa bilamba tsilelo o defa na ba saki siko osu saki ya muningo zokata osu saki ya muningo zokata Chantal bi defa na eloko zanga mbongo l'accepte sur la fiche de paye et où ta peine appareil ba fiche de paye te ke ebimao ba sali na scène d'unité fiche de paye pene bimawa zoba tata na trésor ayaka libala na chemise en rose le roi moisi tata na belara AVC ayeba suba couleur bilamba te tata na trésor libumu tonda nie e bemba tata na trésor Chantal zoba moisi yaka to sala rando John na kaneli okene ko boma John tonzima yo tinda trésor okene ba obete trésor azara yankete trésor azara yankete tinda kene John obeta e moninga ba fungola frontière Chantal dans zelo boya shenga ba fungola frontière zoba moisi nyama ta makole tengama fo momi ozwa ki palipite o monde chimene o eza vangu to okeno malembe lukana ndako avo lobela na olobela bilambo komi okata bi defa mama bi defa tina basaki na bakaleso moyibi ngana yiba te soso aliake ekoki na mungongo na ye ngana ko okende ko yiba te pona lesa mobali ngande na geraka ndaku na geraka salaire na talibo na bi na zanga John na nganga na zarake mbongo société générale na maboko nanga ba fiche de paye na zo mona mobala gagnaka combien na zanga mobile na maboko nanga bo saka na koza mobile azwa kwa charge na bane azwa nga charge au futa zo sala provision ndako Hollande au sala provision ndako Paris siko mobala bongo a glisser nga swabala po asali mwa bêtise na bandumba moko boy na boya mobile nanga te yanga moko ya nyongo te ya kodefa te ya kopte John nangai chéri nanga natsike po bochela ke mutema na bando zela lala yo po yo yebika yo zwaka biso kitina rebo okotimba mo shenga anga lala yo po mo mikolo trésor atike lo vite tango o bando ke bulo John anga lala yo bo banede ya kokota malembe na kisimbi na wana kisita okome kokumisa John to ngo ozongisa ex yo pusa ka ba ex pembe na trésor so comme John a boy na ye ko pusa na pembe na yo Chantal bola po kome na souci na oyamba John po lala yo mongando bula wa yo ma ekufela mbwa na lobi yango John alala yo confirmer biso ke kaleso John oui
So ato fingi kala so John ezai toboka po alalaka yo tanga alalaka akitsa ko pantalon mona lidofolo c'est normal et ça linga pas c'est alala yo o est important confirmer comment mobala lala to ebinde ni azali lidofolo monte ke sopi il fallait pas onzima falo wanga na kando wanga naka bula mungando mwasa bala mobali chimela zo senga mbongo bagi na bagi ya fiancé muninga na periko balaka nango ya brésilien na mutu ya chimene trésor abicho mobala soni lisoko efungwama yango tata no kalata azokufa na AVC garçon libabe zoba mobali yo komaka so muninga lekelo na maloba bitumba muninga lekelo na maloba bitumba tara Chantal yo mona ka pare za ya tata na yo za ya koko na yo bat babanga ka trésor yo mto bangsa bato babanga ka yo na trésor po mona matetanga mando finga trésor na mona place ko kena ko boma yete trésor asala mutu na mona ta bitumba moko teke ba filma trésor a beti mutu yo ka so bangsa John o intimider batu John azaka ka sheye ko kimata za sheye zwa trésor inde boke no bunda zwa trésor boke inde Zoye to fingyo nanko John lala nanko okome ko luke poani so yoka to swena jongo pousser pembe no poani po ya ko lala uti mwasa mukusa wana mobali bakanga kona ba message kasi bo laksanga ba message ni nazana John akanganga na yango ndumba tambo zo vana na ba camarade mo Chantal opusa nga pena pembe no pona lia yo okotaka makambu na ngati rando nazara nango ezaka ya yo siko komo kima yaka te yo la reine rando moi c'est longi ma be elongi ma gugu changer ndaku changer ndaku to lembi yo kozalaka wana moni ba fiche de paie ya John akozwela ngo ndaku azwi crédit afuti ndaku afutela ngo ndaku mais yo trésor akozwa crédit ya ndaku Chantal akozwa John akozwa crédit ya ndaku mais yo na trésor nde bozana jaja bozwa crédit ya ndaku po mobala sala rate goy yo sala ka musala lelo ba bengi yo ba bengi te lelo ba bengi yo ba bengi yo te o somba kanda ko mukoni po na somba ndako na poto ka muta ye poto kala ta o somba po salaka salaire et permettre ye assurance azanango yo ka iso ki mwana na kisimba ka ya obuka pot ba ki pete po ba lalie ba chini nzoto bulawa yo okomi kaka okomi na suka chimena simbisa nga touche oui muninga simbisa o touche to simbisa o touche pour te comprendre que ebo tanga te soto ke na les news Chantal mutu bo fingi otango ya lo kwa zoba leke fingi c'est normal so ba ninga ba komo manipuler na niveau moko bo ba yelo ka lisolo Chantal e ba finga ke oyo fingi Chantal e bo e ba tangele bo o fingi zoba o condamné chimene poali po yo moko zaka zoba Chantal criminel o moni kandenge yo lobaki John yo to salo mabe nyonso ya na moye ya na butu omoni souci na ngezala na soy ka parti wana yo lobaki to sala mabe omoni Jonathan beti libaku Chantal criminel ozalaka na ka yo préparer ka ba crime contre batu mais yo zala reine randoti to kana mafinga yo siko koka mafinga to so ba fingi yo Chantal okoki to komi na suka ke to ko luka yo oui luka to ko lakso ke France eza ba français eza binoté eza ya yo te par exemple ka relation yo ka so bank sa na trésor abicho au banque ça va na trésor abicho ça beta nani Chantal to zela fio akoka munoko ta koka randote so babandi ko finga ye akomi ko luka solution ndenga oboma batu criminel Chantal oza criminel talaka muninga linga omone loko ngo bomisa muninga na mbeli po alobaka ko bimisa ba audio na ndengo za illettré mbala moko luki batu po bo luka bo bomisa muninga criminel Chantal fonzele siko komo senga batu nyonso pardon chimena tchanga na erreur chimena tchanga na ma erreur comment mutoko ozala kizengi ba manipula ko ba audio e komi ndeni na maboko nanga e komi ndenge nini zoba mama mukolo na age no kufela bana ozana kati libala baninga ba manipula ko oui faut ba manipuler yo faut ba manipuler poza zoba mwasi illettré oyaka no ka soko ye yo ngoto bobo chimeni nkebele omoni ko za yanke komela diamba eza synonyme ki yankete natala ke lobozoloba John amelaka diamba oui mobali diambe bongi na mibali me diambe bongi na basite yo mo so leka na internet to tanga mela diambe bongi na mibali oui mobali fanu wala diamba mais moi ça mela diamba te moi so mela diamba batama moi ça confirme à noiter devant mokili na diamber moi ça ba kuiti oui John a tout atola l'équipe na écran alobi ke na noale kwa za mobali diamba to yeba ngo biloko mibali to yeba ka diamba noa pona basite diamba zelo tout elango tolo yo mwasi soko fingi diamba John Diamber oui aza Diamber amela diamba yo pe mwaso mela diamba yango yo balala ko siko na sa kwitsa diamba po diamba za makama kasana
Oyo linga na pareza rachère yango moni mututu asiba siba likola diamba Chantal faux chéri kanga mbanga John alala yo luka na boy na zongi mobali na ngama buka na daya baboya mobali te po déconner yo bana ko boya mobali na ndenga kanga olisu likofio ba beta yo na trésor mobala beto na ba sentir na ba singa libala pasi ya souffrance yo so mona nga na leka liso evimbanga besi mo mona nga na leka na cheli net na kati internet fia complexe fia trafic alinga la ksaba libanda ke couple morosoki les meilleurs couples de l'année couple zanga tendresse et baka brutal mobali soka so na mosa tikali mutakala yo benga couple bandoki couple ba kizengi mama zoba mobali zoba talaka staff a Chantal na mobali neza ba ex o ba siba yo bosali likita na ba fête na on a jour à mariage ba ex ba tondaki oyebi pourquoi nga na boya ko ya fête no parce que na yebaka na nga de John alala yo yango moninga na jamais na ko ya fête no John a boya to pelisa pe John a ba mère pelisa vidéo to ana boîte a comprendre que na yebiso ke na lala ye na ko simbiso mwasi na nga touchite John esa fungola nga peuple congolais libala Chantal so na kendaka ngo penda te lelo boyebi vérité John esa signala nga bima déjà na Chantal donc alors na ko simbiso mwasi na nga touchite toke na biso boîte na boîte on a John abi pelisa pe na caméra muta ya mona ke yo na nga to ana boîte o comprendre ke na yebiso ke bobito bima yango moni pe na sala ngo Chantal yo te lokote bula wa yo illettré moi ça ebo tanga te analphabète yo lobenga nga mangena na balité na moi si ya John Sam na vana mbali nga 2 ans na vandi na mobile nga 2 ans nga avanga na ko bala John te John il faut bala nga eza devoir kitoko na nga fo mobala bala nga o moni pe ka John o bala nga ka salaire nendenga o ke otoka boye asombeli nga bag asombeli nga robe na olinga te olandula Fabiola robe Monica makambu bagi sali soki kipa masokela azui la tigresse azui soki eloko nini Nicole Ramazan azui boye Chantal Ilobe azui boye non John fa bala nga na motoki na ye omoni nga pe na zara fia défi tellement John aza mobali na ngomoni na beti gazon boye nga na John alliance na loboko po aza John nga mobali nga na yebi ye koleka bino po bino tu bozara ba passager alalio na olaksa bino sikoke ezala ndeke eloko nyonso na tanango omoi tango ngonga tango ebetaka ngonga mobali mutasenga mwasi na bala yo mwasi te mutasenga libala mobali nde mutosenga mama tango ekoki omoni bino nde na comprendre bino tu misu na John en tout cas tour club wa mutoleka te na oboya mobali na ngate bobando yoka aswani bokimi botandami lokwa makaya alenga na boyi mobali talaka nde bino babula bozoya na ba valise Chantal mobali na ngate mabuka na daya yo utova na libala soni mututu ayebi ke chimé na sombela robe chimé tanga o mexo robe a bal muninga o balu so baluka nan mère muninga o sombela robe muninga tongiseli mobali no costume tata Suisse bale ya bambi etindeli bino mbongo batongisela mobali no na ilamba olata na jour libala zoba oya fungola mbanga yo Chantal faux chéri faux momi moi c'est longi ngaye longi mabe ovande ote moko ba saper o defa moi so defa rabilambo defa nyonso na bakale soko defa zoba illettré moninga fungoli so compte numéro a compte na 2019 fin 2019 zoba bourrique omoni couple no ozarano alesi batsko bayebi nazo tindelo na tia ba voice yaki moyibi ezo panza lokwa video etalama botindela ngani nazo tinda tindango na tia na mir nanga faux momi libala passe boluka na bozo esika munene bobokola ba bizengi ozana ngona na mobile no trésor abicho bana ba oloba ndeni baze étouffé omona kata mbisi na aquarium ba mbisi so baza mukie otie bango na espace a mukie tant ba komo kola baze belé fo fungola aquarium fe koma munene ozomba aquarium ya munene parce que kanga bango confiance kanga bango mayele atana ba mbisi kaka ya pamba jamais kozwa bambisi ebelo tie bango na aquarium muke parce que ekanga bango mayele siko bino bolo ko bambisi na aquarium bino nyonso na studio bokanga ma bino nyonso na studio muke donc mayela baneza ya kokima po bozaka na bikok wana Chantal zoba nyama lukata no espace bana bako okima bana ba étouffé mwana koma lokwa baba kizengi illettré Landula Fabiola zana zongi selo Chantal makwanza mwasi mwa salité oya kokosa ka batu via trafic nga Chantali tala na okyo mawe
ngata mukolomo te jona ko sanga boy ata mukolomo te tala lisu botala lisu oh histoire Mike Kalamba ina Peniel tala yango yo tala Chantal histoire Mike Kalamba ina Peniel yo omone basali yo montage te omone basali yo libala pasi nzote koma blé partout Zamba sunga yo Zamba sunga omoni yo mukolezali continue mobalo azobeto boy mukolezali toko yo kaka toko lele bemba Chantal ba okosa nga kufina coronavirus oh Chantal akufi na coronavirus te Chantal akokufa na frappe ta frappe niveau mobalo obeta mwasi oh mobala lingi mwasi ko bete boy oyeba ateke mobali so alingi mwasi atusha mwasi ta beta mwasi te mobali mwasi oya linga beta kete jamais toyoka bibish potongo basala eboy o azana photo bibish potongo ba yebisanga jamais oyoka bibish potongo ba beta eboy mobali alinga mwasi abatela elonga mwasi ne mobali nyoso alinga balulele mwasi azala toujours belle au simba mwasi ta oloba na maloba mobala pesa mwasi punition na maloba mobala simba mwasi na nzoto te omoni mobalo abeta ka mwasi boye a fojo fonoko soko tikeli jo boye komba na baninga mibala ko bunda te trésor jamais oko bunda na mobali boye jamais ko komisa muninga mobali na eta oyo komisa Chantal zoba mobali pede lisoko efungwama mobala bundaka contre muninga mobala beta mwasi boye te violence makasi mukolezala ko tobolo liso ko kote bembe okota la ma cercueil toko lela yo akwa mikolo liwanyo sata mutakufe na kosu coronavirus donc yo okokufa trésor obomo libala na muteko melo omoni libala yo bala trésor yango nde cercueil na yo libala pasi mobala zoba pede na yo ka mawa jour na mona photo comment okokoma na niveau ko traiter mwana mwasi trésor to uta na libumu ya basi mpa bomba abiso jamais mobala okokoma na niveau beta mwasi boye criminel couple ba criminel yango moni so trésor a beti Chantal boy ale Chantal a roya na haine wana memi yango na internet mobala beta ra moi cité mobala solo la mobala apesa ra punition na maloba vrai jo vrai noko so ra ko isa betika boy moi si fato ça mobala oya na makofi photo mona bitumba na au trésor lakisa biso ndengo beta ra bato beta ra baninga mibala comment beta ndeko na moi si boy tala on ndeko na moi cité andera bolingo to za ra bandeko na bino mibali. En d'ailleurs, il y a love, ba papa na nga obozo landa nga tozara bandeko na bino abasi moi ça za adversaire te. Moi ça za la adversaire a mobilité. Toza bandeko na bino tozara baleki na bino tozara ba mama na bino tozara nyonso na bino. Mobalo kokoma na niveau beta moi si boete ndeko no moi si boete. Eza pasi. Motema pasi komona mwana mama mota olinga mona. Akwa pe mama Chantal esa kufani na sida kala omona pete. Mutuni olinga mona ndekone da baita o tango ya paparazzi trésor abicho mobali na nga libala chéri na nga linga nga mingi trésor zala ta reconnaissance ko moi so akenda ko tekelo libolo ateki libolo ake musala elonge koma ima kwanja partout parce que azozo attente pona ko leisa pona ko bokolo obeta muninga boye Chantal ebela munoko yo chaka sko yo moneli Manuela na eloko ngo affaire nde sale lokwa ngombe abimi lokwa ngombe asala ka accident. Ale siko zoba mwasi aboye mobala monela ya sakanaka na ye yango bandeko basi baninga nanga bolinga ate na vi muninga lekelo na mayele muninga mwasi mobala komisa ke boye awa peso conseil mobali na dekone boya ye siko ngana ye nana ko boya mobali ngana ye nani fa boya mobali ngana yo nana ko boya mobali mwasi tala ndo komi oh nyaso ezola ksabino muninga malamu eza Yesu. Chantal, to bomba na bombela ba photo boaka ngo vite fait longola vite fait si nazwaka capture. Nazwaka de capture chweke maîtrise ezate oswani na mobali yo wana chweke ba camarade. Omoni camarade, ma copine Manuela ndenge lelo mutalakisi ngo na mokili ma copine yeyo. Oswani na mobali ba copine chweke trésor kasi jour yango Chantal azwaka palpite abimisi soki ba bunda na mobali atika la mutakala azo ningisa nzoto nebo yaki jour yango ozwi palpite obwaka photo na groupe zoba mwasi alingana tika yanga mobali zéro boko doka ba frontière efunga maboko lemba love na biso nyama na komi na suka ba soda makasi o nyos bo soutenir Manuela kitoko balobi kipa masokele
bikie di baliaka bo sentir niveau Chantal a okitaka te mais tellement mekai na mobali na nga na kiti mwana keke audio Chantal na ozelo lisusu oya affronter nga obenga Manuela na bundaka na sima mukongo muninga te fo ya otala nga face à face na mona elobo bungele mobali na nga na bina kitana na de audio na ozelo lisusu répondre nga na yoka suba eko na zongi lisusu na terrain Chantal eza Manuela kitoko fille a teti na tout atolo na nga pona miyebi na leki yo banda lelo ti yeso akoya Chantal yo tout atolo na bilambo zo defa masa benga nga awa benga nga na pareil oyo ya Manuela kitoko masa benga nga na pareil yo masa benga nga na pareil yo benga nga na pareil ya Manuela kitoko ko benga nga ate na osala na Rosalie na osala en direct benga nga na pareil oyo bisanga donc nga na komi presque na suka azana tanga soda na nga komini na komi na suka kipa masokele balobi grâce ngala boko zanga boko yanga noir Chantal Ndumba bula batu nyonso bayebi donc nga na ozelo mobali na nga la bino bo ozela nga na bwaka ipo bino bozwa na eroyo okangi pe mobala goigo te ya jigolo te mobala ebo luka mbongo nga la boya e banda boni John na nga lela ko kata musala olia mbongo na chômage parce que a travailler vie na e mobimba zo travailler banda ya pota o travailler donc natiki bino balobi oya nga John Sambi Leopard babi Nancy Mandenga motema ya papa na nga ye motema ya papa na nga Claude bambote na bino babi Chantal Lidobi Chantal Lidobi Manuela Mosukisi wana ba faux konti ba Landu la Fabio la Monica Makambu ba soda makasi donc na lingi bino mingi match eza bien o alinga cha mutu na terrain naza o alingi pena cha mutu na terrain naza Chantal ozo kimo polo ndimate na lingi bino mingi ba gros bisous na bino bye bye check